Mbote bandeko balandi internaute na ke boza vraiment ebele o boza kolanda émission na bino la vie en EDC o boebi l'émission la vie en EDC kumba mara toujours na Lucie Amunazo po et le bela bino rien que ba réalité o c'est pas ça donc ba vérité ba lokuta ba action ba maramunyon so ya malam o et sali mara awa na ya mabene ya malam munyon c'est sali mara awa la vie en RDC na le bela rabino Lucie Amunazo na zala wana en combat ensemble na la vie en RDC tozo bunda pour que musala ngo sanini et salema malam alors la vie en est de lelo bandeko balandi et ça juste par rapport à actualité au toza nango siko ya makambo uta ko salema lobby lundi et ça qui par rapport à nini par rapport à marche oyo bandeko na biso ya laïque catholique basalaki ba big non corruption zo continue na mboka bien que régime asikeye mais corruption ezo continue na mboka et puis na mamba 15 millions ti lelo suite zo yeba raté et puis biso bandeko balandi biso batu ya la vie en RDC toye lelo awa na kati ya base ya UDPS pourquoi parce que elo mo esale magana to comprendre ki angote na tant akala to yebike catholique na UDPS basala mo nyomo moi libala mo basala donc soki catholique abike no boko tananzela to tambola to sala bopona bola mboka UDPS banda bima toujours abana ko misa toujours la banozo toujours les devant donc yene pena bana simba pena mamodo ba simba na pena main dans la main avec catholique va marcher mais lobby on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé catholique a marché yemoko a marché yemoko sans soutien ya UDPS to éviter il y a un problème entre bango ou comment ou soit peut on est basé na pouvoir ndi on ba mona ki alors ndi on to mona ki gena oleke to yoka to kita sur terrain to kita na base to solo la na bandeko ba combattant ya UDPS to ba qu'est-ce qui se passe au juste pourquoi ba soutenaki église catholique te na marche na bango o ba salaki lobby parce que marche donc c'est comme c'est simba quitté c'est comme c'est simba quitté ndé yango wana et sala nini toye awa pour que toye basoki qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour que marche wana IDPS à soutenir catholique té ensemble na bino toto solo na bandeko moko to so na bango je pense que bon ndé baza déjà awa et belé to so na bango moko ndé pour découvrir le pourquoi bango bayaki na marche wana té lobby. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez combo pour na bandeko azolanda biso? Comme on a mis Katumba, la personne de connaissance sur l'andanga, la diaspora n'y a son beauté. Ndeko Mikatumba, quand on est tambola par rapport à la situation et biso elle l'autre le par rapport à marche, toujours le la marche et ça les maki le ba dénoncer ba chrétien laïque catholique, ba ça qui marche par rapport à la corruption, par rapport à 15 millions et na bino sikoyo ba combattre UDPS. Il y a na bomona qui ondé. Bon, marche wana pour na nguna moni salami na ngote parce que Nagoleka, on a 5 personnes à pas ma noleka marche salamité. Vraiment marche manière au ça maintenant nous avons une opposition. Au monde qui ceux catholiques qui qui doit bien la marche au monde qui va combattre des personnes va accompagner bango. Pour la coordination laïque wana ezé sous dans les sous ko résister tenemus nanga parce que ezé sous n'importe moroté. Bango ba osa la marche sur base ya quoi parce que bato zaki na pouvoir liboso babanda ko scroquer bambongo ko yiba bambongo ba enseignement zaki no gratuité to monité communauté laïque mal nzela pour ça la marche ce ko biso na pouvoir la gratuité enseignement ofele banzela ebongi mamunyo soza bien budget to nani kabila tikara budget na 3 milliards biso to na 10 milliards ce ko bisanga to ke ça marche na likamani communauté laïque atika ba aventure wana ba ibara mbonga mabonzana ba bana mesana ko iba mbonga mabonzana biso to soma kamwante pona nga kutu na mo marche na salamete parce qu'il y a un impact monte tout le monde ata bon sur média tout le monde peut le monter. Est-ce que marche wana et ça les magité pour bino bataille de pes bo telemela ki ango po ba ba bi que non malgré nyonso wana ezo salema mais corruption ezo silate na kata mboka na biso et puis la pona mambo pe ya 15 millions na clarité na ngo ezo mona na teti lelo yango ba décider ki ba kota na nzela ba tambola pour que ba mona pe ba meka pe ko mona clair na marambu yango pour corruption ezo silate yango nde ennemi ya liboso ya mboka Congo corruption ezo silate et puis na mama 15 millions na pe ya cabinet ya nani ya chef de l'État ti lelo suite nango ezo banate soki ekenda wapi ube saleminde est-ce que makama 15 millions wana etali inspecteur général ya finance de ba pesa ki ba pesa ki musala na parce que avait vraiment mwana
etali laïque nelo te makambo wana soki bavefouyango so bamonike eza ya solo bakopesa rapport pa chef de l'état etali bakopesa yango na catholique te mpo avefouye makambo wana etali bango te. Yo en tant que combattant il y a IDPS par rapport à Mambona 15 millions et là on y ni koki koloba pour ça quand même comme Salemi au moment où président Félix Tshisekedi o azali bon mokonzi mboka na biso Salemi natang o ye azali donc eza ba biloko la msusu bato bazoboya e Salema pendant que yana pour babi ke yenenga ye mala mpesa nini et ye tant que mara biloko ya bongo ezo bima ayo en tant que combattant il y a IDPS et là on y koloba par rapport à disparition ya mbongo wana nane lo lo batel comme 15 millions parce que ça reste à vérité tout ce qu'on a banité nane ngo 15 millions te bunga sauter l'inspecteur général ya finance baza toujours kolande la dossier wana so ki ba monique muto yiba ki réellement za mutu bo atanga kombo na aller l'état à prendre en charge na makama 15 millions on a vraiment na yebino muto yibi ngote. Merci beaucoup. Kombo pona bandeko bazolanda biso kombo nanga eza Enoch naza na quartier Ngaba na avenue na Tangate. Ok, merci. Bon, ndeko Enoch, tokutani na yo awa na nzela to solo lisolo to sobeta lelo ya par rapport ya marche o bandeko na biso ba chrétien ba sala ki lobby. Yo omona ki yango ndenge ninde ba marche ki pona corruption pe pona mambuya 15 millions wana. Marche yango esimbaki be simbaki te pona. Na bien yo ba lisolo marche. Eza marche de santé o so marche normal. Pour nga ça m'a lobby et une marche de santé. Oui, marche de santé, c'est ce qui n'a pas fanfare, ba maman ba sima puta, moi ba nzembu les alaka et marche de santé. Ouais, va marche de marche de santé. Mais bon baba qui bazo marcher pona corruption eza makasi na mboka magema malamu eye me corruption ezara ya makasi na mboka alors eloko na bango bazo boya yango na mboka na biso po yango pezo sani ezo détruire mboka na biso et puis na mamba 15 millions ti lelo da mamba salemi belé yango bango se décider ki ba côté na nzela pona kala pe ezalaka so bagi elo mo salemi solution ngo zo mwana te population telemi bino pe bana pe côté mabokoti na nzela bo marché pour que so sani et mona so oya bango lelo bango benga marché de santé poani. Bon maman au moni nde lobi wana elo alboso so ba robana na Jean-Pierre Mbemba. Oui Mbemba aibi mbongo mboka o ebele. So alongo Mbemba na Moïse. Moïse ali mbongo mboka o ebele. So alongo na Moïse bateli muzito. Oyi banda ko muzito atongi awa ngana yo na kata Congo. Bate ba yiba mbongo ti. Muzito atongi banda ko ebele so ke muzito mbongo o kimbuta pesa Martin Fayulu pour voter. Oyi fa na mbongo so yo mo ba fulu baka saki mbuta baka sape Martin Fayulu. So maman bala na ne batwana miyibiwa yango moni mashango pe yimo tozayino ata batongo batambulaki yemo na no leader na bango Martin Fayulu ina ta marche wana ba vanti ekirimo miyibi kirimo avant na bango na FCC ba vantir ba o tieso ba FCC amebiso 18 ans ya pouvoir koluna ba crime banzala Paris foot ya on est comme les peuple congolais mais fatia na changement. Papa, attends-moi, on n'a pas ça, on a bimalité. Attends, quand on sort à monter à ma belle, on change, mais il y a un bouc. Même à nos collègues, il y a un bouc. Il y a un bossanant. Mon mot de bossanant, Martin, faut te dire, ma lame. N'a pas c'est le mot avant la cité. N'a pas bisango, il a changé. Et l'oko, le bill, l'auto, il y a un. Trop peu sans réponse bientôt. La monnaie, on a au coalition, papa. Yo tango bien bongo est-ce éviter coalition ezabiso na bino le roi yo li bloc on a te loko lobi lelo commission on le lote to pe sur réponse to pe ça et rekoma olandinga malam comment nanga monsieur Serge Mfunda. Ok, mais c'est Serge. L'histoire de Obetalelo, de Tokutena, de Tozo Sola, par rapport à marche, et c'est les qui lobby pour na chrétien, qui décider qui va chrétien, laïque catholique, va se décider qui va salir sa marche pour na mamboza ou les cas, n'amboka. Entre autres, il y a une corruption, ils ont continué, ils ont cobara, assez coco, ils ont silaté, ils ont cobara, assez coco, et puis na mamba 15 millions d'or, éclaircissement na marambona na dossier les ont banaté. Alors, yo, oui, Kolobani en tant que combattant à IDPS. En tant que combattant à IDPS, na longolana nous, chapeau, oyo bako. Papa tikela biso le grand coco. Ce qui est mokona nous kolomboka. D'abord eza passe. Na likambo marche bande kona biso bakufi na ba Congo. Président boyi ko voyager habité bande ko bakufi.
nakende na natala bango siko bino awa na Kinshasa biso awa na Kinshasa tozwi ba fanfare anniversaire soki ya mama ya leki ya mama Eve Bazaiba babete na banjela lokola abetaki aboti bana mapasa bandeko kuna bakufi souci ezate ndenge bazomesa na toujours kosala système de sécurité 15 millions Eve mama Eve ozalaka député banda kalati leader na yo 1+4 banda corruption to bandi yango lelo to ye mutu bandi yango eske bozana be preuve makamwane salmelaki ezalika mususu pona kolakisa ke ezeloko te wala bokutu tozande na makambu ya matanga biso to baki lendi ezalaki journée président akitaki nde na ba Congo pona kotala batu ya matanga marche na ibité po ba marche santé to momona ngo mingi to sala ngo mingi dimanche pour première fois ya veni na binoso bodo sala marche de santé na aveni omona ka batu ba mesana kana ngote ezalaka ba 10 personnes 20 personnes mais na yebite leader nini oyo lobby asala ki 15 personnes to 45 personnes esika bakutanaki point bar to yebike biso to zalaki na matanga na ba Congo ndenge bise kweyaki yango président kendaki kuna oyo eza officiel nde yango wana ya mibale 15 millions mais justice yango tokoloba ngo mbala boni baloba ki keno likambo eza na justice point bar na ebite mutuna mususu soki ezali kasi babi justice yango ti lelo bana dossier yango banda ti lelo solution zo mwana te dossier soki eza ko avancer soki eza ko avancer te eyebani te yango bango ba juge qu'il faut quand même batambola pour que mokonza mboka amona bango pe justice yango pe bamona ke population zo tambola ba chrétien bazolera po depuis kale bana salema soki mboka eza na mwa nungu numa ba salema la population va naître kokota bazotambola bino pe bataide pese va naître kokota wana bozaki na opposition va naître na kokota bozotambola pona oluka nini changement nini ya mboka poke ba miyi bana sasi bakene mais lelo quand même bokoti na pour moni que moi tengu mo keza quelque part faut quand même kolobela yango ya solo lobi ke justice yango ezo umela mais na koseka yango po tindenge bazawa na bango moko bayebi o 15 millions bongo oyo kuta vato banda 15 millions ata utuni mwana wa maternelle potel mabana ngope classe ba mozo ba jour eza ofele mais likambo 32 millions yo si olobana na chaîne nayo likambo 32 millions moko boyo olobaka ngo olobango te pona ni olobela anyos mais yango na tuni yo otuna kano mituna te mais na tuni ya 32 millions ekenda wapi batambola ki pona marche pona batambola ki pona likambo ya 15 millions te justice na biso kuna les preuves ne les mêmes justice yango te tiaki basoki ba banani ba maiki kuna na prison les mêmes justice yango te zolandela makamususu kaka oya bango ya 15 millions base la suite nango ezali po marche batamboli pona marche wana menga sikoko biso nyonso bato catholique te na nini kuna na Saint Alphonse te pesa ba contribution na biso siko bana kutu na molende bazotanga ofele lobi bakendaki kelasi siko marche bakendo ko sala iza ya nini lobi likamwa marche ezalaki ne likambo biso to yebi oyo yeba na journal officiel président kitaki ba Congo kokendo ko tala bandeko bakufi po soki batu wana baza vraiment ba vrai ba congolais bakosala loko na basala kite poto zalaki na mawa nanu ya bandeko bakufi bango bazoke tambola soki bandeko na bango babotaki bana mapasa ezate ke bobeta ba fanfare na nzela na suki ndengo wana merci ndeko bonjour ndeko bonjour maman nangai kombo pona bandeko bala na Junior Congolo ndeko Junior Congolo quand tu as par rapport à marche et salimaki journée à lobby lundi bandeko na biso ba chrétien laïc catholique ba mekaka pe ko marcher par rapport à corruption ya marambu ya nini ya mboka na biso ndezo continuer corruption za makasi bien que maman mala moyesa même corruption ezali kaka ya ba mekaka pe ko telema ko tambola yo ce tant que combattant aux appels sous jeune ya mboka na biso combattant avec de pes on trouve qui idée en ndene puis marche en pour na yo esimbaki be esimbaki Maman nangai eza mawa mingi pona bato lokola bongo omoni groupe wana lisangana eza lisanga ya ba aventurier pona nini pona likambo 15 millions président lobaki yango na voyage wa salaki na États-Unis président lobaki nini président lobaki likambo 15 millions asengi ba enquête fongwama balandela likambo 15 millions soki ba enquête fongwama c'est que Congo na biso to na justice o eza en place ezo landela likambo yango mais botika justice esala musala nango même biso bato aide peso batangeli biso kombo ke kamere asa victime wana biso moko tokotelema pe totambola na nzela ke esala mibongo pona nini kamere pa na biso tozo gâter te asa iloko moko te et malgré asa na cabinet chef de l'état mabe ezaka ka mabe kotika la mabe
biso tobombaka mabe te. Mais justice ezali botika justice sala musala nango omoni mpo na ngai bato ya marche wana eza mawa mpo na bango nazoyebisa bango congolais sa comprendre tala nde bosali mpiaka depuis marche banda na Congo depuis tobanda kotambola wana vraiment eza soni nakutani na bamisusu na victoire 20 personnes déduit par la police et l'équipe population ebele na seki bango ba policier balali pongi c'est que oyebi mama na ngala oyebi solo komoko depuis to banda ko sala marche to yebi ça même bano biso to boti ba marche to sala ils ont dire bazo yebisa ba na Égypte omoni mer rouge oyo bo tika lo mona ngo lisusu te po muto ya kufi azala mabelo ya Etienne Tshisekedi abimisa ke énergie ne ya suka ba marche to sala surtout oya suka to yeko sala oyo tokotika la komona ngo sute biloko bongo mona ngo sute krik wana eza nazoto na mama bazaiba mbemba na CPI 10 ans basala marche balongoli candidature à Jean-Pierre Mbemba mama yo mona marche na nzela catholique azaka na mboko te siko marche eloko moko ezangati na mama totika to sala musala Fati abandi musala to sala musala dans quelques mois Fati a sangisi RDC Namboka nyoso c'est que presque le monde entier. Mutoazo mona kaka il faut kolia nini okolia ndenge nini po bakata yo relation même omoni même dozo sala boy mama même na musala il faut ko sala brancher na mutu moko boy ozui musala compagnie moko te vivaka yango moko ezaka na eloko moko boy compagnie moko boy asali saka e boy o RDC faut attendre faut to sala na ba voisin en bon terme na batu mususu ya musika. Mais Fati a comprendre non Kabila tiki mboka RDC ezata na soutien mon côté. Il faut non banda tournon bamso so pour na voyage mais ba voyage zo bota musala. Lelo bato baza musiko batanga bazo mona musala Fati a so sala. Fati a réunir RDC na monde entier. Toza na ba relation ya bien. Ndé ko sala ke ba investisseur baya ba comprendre que lelo monde entier comment bete na makambo li solo a Congo. Yo congolais na ko ka ko yeba yo. Na niveau tozalaka. Lelo bana bazo ke ne classe ofele. Moi na fayu classe ofele. Mama na ngai. C'est que totika omoni soki ko ata to landela ki bango linga ko sala. Totali bango na misubo c'est que esopi bino. Na bato catholique, na bato MLC, na bato ya bango nyoso bato fayu wana na mai. Na ebite so lobi ba osala mususu. Merci. Merci maman. Bonjour papa. Bonjour. S'il vous plaît papa, combo pour na bande ko basolanda. Nanga monsieur Jean-Pierre. Ok, papa Jean-Pierre, tokuteno a tozolo bela par rapport à actualité ya makambo eza esalema ki lobby à propos ya marche ya ba chrétien la biso ya laïc catholique ba meka ki un peu kotambola par rapport ya corruption na mboka na biso silate bien que régime masikeye bien que marama malamu et mais corruption zo ko bara c'est ko be pina marambu dossier ya 15 millions o le bami ya nani ya chef à cabinet na biya mukonza mboka na biso Vital Kamerhe dossier na tilelo suite na ngozo ba tende bango batambola ki yosko en tant que combattant ya IDPS est-ce que mon qui marche na ezalaki ndenge ni mama nakoki koyebisa yo boye ba marche salama na mboko oyo yo moko ekoki kokanisa ti ndenge obotami ti lelo oyebi ba marche oyo salama tosi pe toloba yo moko oyebi nakoki kozongisa ye réponse boye mama omoni ndenge ozotuna mituna wana ya marche lingomba wana po mona ke biso na Congo biso na RDC motema mbindo baza na makambo na bango mususu baza ko se préparer makambo nini na kokoyebisa yo peut-être aux ignorance ezali justification ya mbongo oyo bango balia groupe wana oyo yebi balia mbongo moko quelque part soki bango basali makambo wana kuna bakomona ke bango baza ko sala bazo senga yango moni bazo sala Eve Bazaiba lelo akomosa la biloko wana oyebi ke na sekaka ngai oyo zomona ayebi sika to banda ayebi sika outil to banda na ye ayebi sika ba commission moko to zalaki ko sala IDPS na membre ya comité national na socio-culturel mama Bazaiba lelo akomi na kawana oyebi ke ere moko soki nga na vandi boye na sekaka mingi da mona c'est l'aventure. C'est la justification de tout ce qu'on a pris en Europe. Nous savons ça. Mais, na lobby boy, na bandeko bavandaka na bandako balandaka télévision.
tozana tawa na lisusu te tozana ta ya kotonga mboka tozala ki na besoin ya mwana mboka avanda wana na Congo boyebi yango te yango na yebisa ki on ebandelike oyebi ba marche tosala tozala ki koluka moko ya mwana mboka avanda po peut-être akoyokela biso mao lelo abandi koyokela biso mao ozo mona ke lelo soki to lobi asali to sengi apesi mabe nini tokomi na tango ya kotonga Congo toza na posa est-ce que okokoyebisa nga na mboko oyo banda obotami président nini aotanda maboko qu'il a besoin de tout le monde boya totonga mboka boya mboka na biso ezonga mingi na sima boya atandi maboko j'ai besoin de vous pour construire notre pays. Est-ce que vous mona oya yambio marche ango tala tango tozalaka o ba marche tozako sala okoki ko bima même na balabala te okoki même bato mususu bazo okoki ko sala allusion bazonga parti combien bazalaki ko sala ba marche awa oyo bato mususu bakenda bakima c'est l'IDPS IDPS mutaluki bomengo ya mboko oyo IDPS azui pouvoir lelo azola kisa botikela eta tomalanga la se ya mabele pe a son âme alobaki nini bozo bosa na histoire ya mboko oyo alobi mokolo IDPS akozwa pouvoir Congo ako se retrouver na niveau nyonso bakomona batikela fachi a travailler pour na Congo potomona ina ane kokina nute bazo banga nini mama batika totala soki ya kokokate soki ya kokisi posa na yete posa tosengi paye akotika même ancien président ya otikolo na yoka ka ba discours na yembala mingi azalaki kolomba papa Kabila azako koloba nini ngai na sali lokola ngai na sali soki na suki wana mususu oya akoya ko continuer mais butika ye a continuer ezate ko tia map église catholique batomite mambindo tala makambo ya bana classe kende na ba école na bango po ba ye baba para mususu bazoka kosa bayokana na ba syndicat wana oyo yoka ba syndicat na ba école po bazwa ka ba 10% ba para mususu bazaleti bazoba pe bazondima ka biloko ya ndenge wana olie ya kokende kosala makambo oyo esengeli kosala bango bazokende kuna ka encourager ke na to bima to sala makambo papa ta wana ezate ezali balikopa na ba syndicat na bango ba monisaka ba para ozo futa $460 $600 ba shaumba ba nini bisika wala nyoso ba mokeba tout console ba lycée bo sangani tout console et puis mbongo ango combien ozalaka na ango ofuta moto alongoli yo na pasi alongoli parti ozala bana 6 wana mibale même misato bakomi na 8e alobi ke bo futa te. Est-ce que ça fati? Ezali, moi je vois que ezali problème ya comprendre. Ezali fati te. Ezali la constitution ya mboka. Le ko la biso totanga kate, nous sommes pas l'habitude de lire. C'est pourquoi et ça la kabato mususu passe pour comprendre ça. Parce qu'il y a un Sénégalais que je connais, il a parlé de ça un jour en 1993. À l'Obi au Congo, bah comprendre Sima. Il ne lit pas. Quand même le journal sort, il ne lit pas. Même le journal officiel, le journal était. Parce que la constitution n'est sali. Fati Azaka a appliqué ce qui est dans la constitution. Est-ce que la constitution a Fati à ça? Mais il a accepté de travailler avec cette constitution-là. Batobazo et Bayangote. Fati à ça la constitution. Vous savez, maman, nakanisi mukeo yongana expliqué na émission. Batika tokomi na tango ya construire le pays. Pomboka avancer avec l'idée ya Fati bandimaka teke yé akosala bafinga baloba n'importe quoi. Mais pour le moment approuver bango le contraire. Batiki la état tout le monde sait ce qu'il va faire même pendant 2 ans tout le monde. Et là on a dit ko yebisa yo bo sengi na batu nyonso ba congolais nyonso soki oza motema malamu
vous dites le problème et la corruption. Je peux vous dire, l'élection de 2011, on m'a dit Congolais toujours à Makambo. Moi, je te pose la question, je peux poser même la question à Martin Fayoulou. Ada Bomole, il est vivant. Moi, j'étais là, à côté de ces jours-là des élections. Qui a trahi le Congo? Les premières personnes à trahir la ville de Kinshasa, c'est Martin Fayoulou. Il a eu l'argent. Il voit seulement pour que Ada Bomole Azwa. Est-ce que tu ne langues français, Martin Fayoulou? Après ça, naka mbote na Ada Bomole. Tu ne langues yé soki ba pesa naka mbote na Ada Bomole. Til est là. Pourquoi? Il est corruptible. Numéro 1. Et puis batowa na ke ngaine nazo salela peuple na yako salela peuple. C'est pour nous tromper nous. C'est pour nous tromper maman. Hein? Tozo tika tozo lobate tozo vanda toyebi tina. Tozo la tawa na te parce que nous sommes en train de raisonner pour construire le pays. Amoni tozo benga bana bisika nyonso bozali ba papa boya bisika bazo benga botambola boya kosala misala ezo ya na janvier misala eza ebele okomona bakoya nyonso bazo sala pona ke intercalé le ba projet ya fati pour que ba investisseur ba ya na mboka te mais bakoya. Merci papa Jean. Merci papa. Vraiment bandeko balandika ndena esa bino biso sala ka musala la vie en EDC na lycée munazo to sala ka musala tine to yaka pa na bino to yebi bino bovanda wana pour que bozela biso to la bino basango oza koleka awa na mboka parce que bino bozali bana ba diaspora bozana na posara ya ba news ya ba nouvelle alors biso faut kota toujours terrain pour na musala na esa ki bino ke tozo kende na base ya IDPS to komaki to sali ni to sololi bino mo bosani ni boyoki ndenge ba combattant ba militant na IDPS ni basani ni balobi par rapport ya marche ya lobby bo comprendre que bango balobi siko et comitant ya musala baza sous na posa ya distraction te bana posa ya distraction te ba marche on ba distraction bana posa ya distraction te musala e bandi parce que raison pe ya marche yango ba monaki yango vraiment eza na sens te raison ya marche ezaki na sens te pourquoi parce que maramba 15 millions déjà chef de l'état a pesaki déjà nzela que banquette et salema par rapport ya dossier wana alors ceux qui déjà mokonza mboka alobi que banquette et salema par rapport à dossier na pourquoi encore catholique akotinda bato bakene na balabala bakene suko marché pona likambo yango et puis balobeli sous maramba corruption ceux qui bango bandi kolandela à partir il y a 15 millions babandana mama ba 32 millions bambongo oye kenda yibama bino boye kinde ba poser ba politicien o bino boye ba poser bango ba question par rapport à makam o basala et ceux qui bango ba marché qui te pona yango pourquoi pona makam o ne ba marché pona ngo pourquoi pas te batika justice et sala musala nango nenge esengeli alors bango ba bilendi ba bimaki te lisusu pourquoi parce que o yebana ki chef de l'état akitaki na ba Congo ko compatir na bandeko o ba kufaki kuna alors yango mo eba mezaki te parce que bazaki non batambola na mokonza mboka na passe o azalaki nango alors bamonaki tina mo te robima na nzela batambola na ba fanfare po ezaki na sens te alors bandeko balaninga na kosenga bino kaka boss abonner massivement na chaîne na bino pour que chaîne ait avancé liboso pour que musala et continue kitoko la vie en est décisa wana pour na bino mais avant que to kabwana na pesi merci na wazali na sima caméra Dimitri Bongana na pesi merci na wazali Mupanzi na Jonathan Bongana l'homme en double matin en tout cas bambota tona bandeko balandi tokutani mbala ya sima na numéro mususu ya la vie en RDC ciao.